toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camarades banais. Toujours en avant. Alandi DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso poto yebike boza ebelo boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV memela kabino actualité pelisusu ba analyse sur ba sujet d'actualité pe ba fait sociaux na ba réalité où tous à vivre na mboka na biso République démocratique du Congo tambola na RDC mona makambu mboka ezanga makambu te lelo tozo memela bino mwa lisolo moko oyo tolingi to échanger na bino to partager ba boule to partager makanisi to analyser to réfléchir sur concept moko ya sika oyo toyoki artiste musicien na biso moko alingi a innover ye alingi a mema style ya sika bo style ango na ebitende ni bino bokozwango est-ce que zo convaincre bino que style que ko créer na ba façon azolo belango yango nde tolingi totala mais boyebi qu'avant to aborder sujet na biso to joie toujours pour habitude ya ko sensibiliser bino pe biso surtout pour les concerner en tout cas bisonyo surtout par rapport à la maladie etali coronavirus boyebi kaka maladie esilité balongolaka état d'urgence pour population et respirer pour boyebi kaka en état d'urgence confinement ezoboma pe makambo yalaki penza kitoko te pour corona ezoboma nzala pe ezoboma nden bakonza mboka ba décidaki déconfinement ba décidaki kolongola état d'urgence mais ningi koloba te ke maladie esilaki bien que corps médical bazo travailler kitoko makambo ezokende bien évolution eza kitoko pende pa na biso tokomisi nzambe parce que ailleurs ezali kitoko pena mingi te donc to continuer ko respecter ba mesures barrières pour prévention yango nde ekosala ke tomi batela contre maladie oyo ya COVID-19. Style ya sika na musique congolaise Ferregola alingi a tika empreinte na ye na musique congolaise depuis abanda carrière musicale na ye ko banda kala na ndenga ki pena ko pela makasi na wenge musique maison mère ke quartier latin a sali mouvement na ye moko avant quartier latin ba sala ki le marquis na expérience nyo surtout na faire azui na ba carrière na ye mobimba ba nzembo faire abeti faire peut-être ka sali bilan na ya Monique na lire oyo na otika empreinte te fera na posatika penza empreinte en termes de style oyo kozala ke non seulement au travers ba œuvre na ye batu ba yeba ke wana Ferregola mais à travers pe style moko kozala particulier na ye oyo ke yende muto a imprimer yango yende muto a créer yango tango muto mususu azobeta ba yeba ke wana c'est du Ferregola donc Ferre a créé style oyo yazobenga rumba trap yango ezanini je crois que ye moko za mieux placé pour expliquer biso masolo ango bongo biso to analyser kaka moi muke par rapport ya ndenge ya lobby ke style ya sika alors nazo proposer bino bolanda mon extrait oyo Ferregola zolo bela style na ya sika o désormais comme akobeta oyo moka zo bengango rumba trap. Alors je rappelle que boza rolanda DMTV yom tozana na abonné tende konanga ozo sela nini cliquez comme abonné cliquez ka na bouton wana s'abonner comme chose comme abonné et puis comme bossa la petite cloche de notification qui apparaître mbalamo ko une fois comme abonné so cliquer pe wana et vous permettre yo ozanga kate ba vidéo sur to tiango en ligne vous a directement informé tolanda Ferregola et bon na simato zonga to sala mo analyse muka ba propos na ye nenga lobby et puis to conclure le son na biso suivons à tout de suite. Et là c'est Jenna Kitumba qui demandait. Mais cet album-là que tu nous prépares, Ferregola, cet album que tout le monde attend. Maintenant, tu nous parles de Rumba Trap. Oui. Papa, comment on a un kilo déjà? Rumba Trap. Non, Rumba. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette Rumba Trap? Dans les Rumba Trap, ça, on va avoir déjà l'originalité de Ferregola. Parce que, dans l'ingénatique empreinte, comme on dit toujours, que non, depuis on a vu sur papa, on a vu sur Kulutu, on a vu sur Banda. Nayebi ke tozana ba dancehall eza style mo ebima dancehall tozana
tous en a rap, tous en a banni saboué, mais il n'y a personne qui a pensé de faire un truc. Parce que stylo nazo lingana sala oyoyo mutunyo so obetanga et aux en référence que non même pas aujourd'hui même dans ma prochaine avenir génération goya ba mona genote style moko boezali donc il style mona ina ngoya siga ça s'appelle rumba trap et rumba trap nazo sala wana et ça différent na ba rumba na sala mais c'est de la rumba mais c'est la rumba trap et on a bien ce style on a à partir d'aujourd'hui il faut savoir que non ba fan na biso so faire rigola comme go beta rumba trap rumba trap. C'est bon, ni les là qui opposent à nous combo à la rumba trap parce que il faut avoir aussi la tête pour se dire ok maintenant j'ai toujours fait la rumba mais je ramène quelque chose de nouveau, j'essaie d'innover et je rajoute trap musique, pas trap musique et bah speed mon robot. Donc mais ça là bah MHD bah qui n'a pas robot. Tu vois est-ce qu'on peut rapper? Non en fait quand j'étais en Côte d'Ivoire je ne sais pas il y a l'un de mes fans m'a contacté pour me dire que non, mais voilà, Ferry, on dirait que c'est toi qui avais commencé de moderniser un peu la rumba congolaise. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais regarde les azous. Alors, je dis, mais je dois chercher, je dois chercher un petit nom pour donner, je dois innover. Alors, la raison pour laquelle je pensais de faire la rumba trap. Donc, moi, style mobile. Quand on me demande, des fois quand on est ici, on nous pose des questions que non, ben, toi, c'est quel style que toi tu joues? Et moi, directement, du coup, je vais répondre que non, ben voilà, je joue de la rumba trap. Oui. Donc, ça, entre guillemets, ça sort un peu de l'ordinaire, quoi. Oui. Voilà. En tout cas, on retient, c'est fort, rumba trap. Maintenant, faire rigolo, la rumba trap, c'est. Au bas, c'est le sous-sous. On va arc, les sous-sous, l'instrument, là. Si, na bagi, si, quelque chose. Et on me connaît toujours que non sur nazo beta rumba, il y a des guitares, mais il y a un instrument moko, il n'y a personne qui a rajouté ça. Il n'y a personne quand je te dis. Oh! Je te dis, mais je ne vais pas dévoiler ça. Il n'y a personne. Donc, façon, on a embellé en haut, et moutouna pas beta en haut, na sali boye. Donc, on a souffert pendant 8 mois pour nous jouer, mais on a joué quand même. Donc, à Betelina style moko, ça va être différent. Mais moi, je vais te faire non. Normalement, la base, la mission photo sur l'année. Il faut toute une équipe. Non, tu quotité. Ok. Non, tu quotité. Tu as vu que si quoi, toute chose qui se fait, il faut te consulter l'équipe à communication, Maramonio, avant qu'on dévoile. Mais toi aussi, tu vois pas que non, comme ça, c'est le respect aussi, c'est bien aussi. Soukana respect. Niveau la monnaie, batinde email. Ça valorise même. Voilà, Boti Kolandawana, Hervé Gola, autrement dit Ferré, chair de poule, Oyo, a aussi s'exprimer, Boyo qui est à lobby, Ferré à lobby que désormais, il y a un nouveau style, il y a un nakati à musique, il y a Bengi Rumba Trap, et donc, musique, nous surtout n'a tkala ko sala boyebi que il y a Zali, moko ya défenseur, il y a Rumba, donc il y a Zali ko beta Rumba, Zali ko sepele salango batu, mais Ferré a estimé que il faut tika empreinte naye moko makasi na musique congolaise pour au batu ba ozala ko se référer nango ba yeba ke style oyo mutoya nango na musique na biso ezali Ferré Gola yango a moni qui fa créer style na yo abengi na kombo ya rumba trap. Je crois que bolandi ye boyoki ndenge alobi. Quelle analyse nous faisons par rapport na ba propos ya Ferré? Personnellement nga ezokamisa nga mwa moke aussi bien je comprends souci artiste qui atika empreinte mais koloba ki créer style asika est-ce qu'en réalité la style yasika parce que tant faire à botami à kuti rumba mais rumba au faire à kuti ango faire à kuti rumba oyo ezali et kabwani na ba pôle mibale donc tozali na rumba à style fiesta oyo ezalaki avec comme leader ba Grand Calais mais au moto ya kumba ki ango vraiment makasi parce que Grand Calais n'a pas vécu longtemps pour que ça la carrière oyo Taboulé a sali c'est Taboulé nde a incarné qui pena style wana o tobengi
ya fiesta. Et d'un autre côté toza na style oyo mususu rumba ezobetama na style mususu oyo ezaki ou leader nango tokolo bezaki grand maître Franco Luambo Makiadi wana eza otobengi style odemba na kati ya oke jazz ozali na mutu kwa Lutumba Simaro o aza grand compositeur azo composer ba chanson ya ba rumba ezobetama même ezala style fiesta ezala style odemba nyonso tout vie Lutumba Simaro papa na biso ye azaki makasi nango na kati ya orchestre oke jazz ye pe lisusu azaki pe ka kosala ba rumba na na style fiesta pe mais ezobetama pe na style pe kaka toujours ya odemba donc tozali na deux pôles wana tozali na fiesta tozali na odemba ndenge ezobetama Ferregola ye ami penchaki plus na côté ya odemba parce que style wana odemba za bato belé tende basala rango et puis ça facilité et banaka na son na instrument et surtout na guitare ndenge zo betama na style fiesta rumba to yebia ba papa tabule na o zo betama na odemba ezali ndenge mon côté style odemba ezali à peu près au pe karma pas azali ko incarner lelo donc ba rumba la biso ezali toujours au kabwana mo muke ya modèle wana soko zu ba Koffi Olomide au classé bango na côté ya ba papa tabule. Donc Ferregola yazali oyo a décidé que asala style wana odemba parce que baza pe mingi to balai ko salango d'ailleurs yemoko alobaka na biso que il est le capitaine qui va amener la rumba à bon port parce que rumba ngo yalingaka même à bon port ça rumba yalinga modifier lelo oazo la biso rumba trap o yemoko azobenga rumba trap bon na yebite soki ba créer style kaka po pesi yango kombo moko boye de style ebotami alors on a tikala un peu sur ma soif parce que yo lobi ko créer style pour otika empreinte pour mutu soka betiango baye bake o ezali ki faire donc faire ndem ta style yango expliquer biso style yango ezanini quelle est la particularité de ce style tenant compte du fait que rumba déjà ezalaka tozali na rumba style fiesta tozali na rumba style odemba parce que yo na kati wana ozo memanini po ezala différent est-ce que ezalaka na voix na yo encore que voix na yo pe ezali pe une voix qui n'est pas nécessairement une voix particulière peut-être que ça voix moko peut travailler plus na koyoka ka pe ba ene mususu kalande boti oyo yo ozobi misalelo donc moi je reste vraiment sur ma soif et je pense que na rozala curieux na yokande soka sale album e ka yembi style na yo wana zobenga rumba trap poto ba ko cataloguer yango soka za côté nini parce qu'il ne suffit pas de se réveiller un matin de dire que ngana osala style boye to mona même Koffi Olomide a créé Tchatcho naye toyebi Tchatcho ya Koffi Olomide mais à mon avis ezali comme tel vraiment te to kobenga ke style moko ya rumba parce que Tchatcho ya Koffi ezali kaka na kati ya fiesta mais Koffi apesi yango ba couleur naye moko boye oyo ke soko yoki jeune osala rumba moko bozo yemba ntembo mo bozo sentir même na ba chorale même na ba chœur bozo sentir que oyo tendance quartier latin mais je ne pense pas que c'est un nouveau style je crois pas que wana Koffi que c'était un nouveau style non Koffi Olomide fait de la rumba classée du côté à Batabula et rumba ya fiesta mais Koffi a imprimé qui moi loko na mususu boye côté à moi un plus na kati ya rumba mais je ne crois pas que on puisse parler d'un style de musique ou style ya rumba alors ce qui ferait au monico yeli biso o yoso benga rumba trap encore que même la question batuni kombo ana elaxi nini ozu ango ndenge nini je reste vraiment sur ma soif réponse naza en tout cas satisfait je crois que peut-être dans d'autres émissions beaucoup plus élaborées Ferregola reçoit tant peut-être il y a qu'au mieux s'expliquer peut-être que wana idée yelena nubo avandi sangotam sou bien té mais je crois que est-ce que rumba na azo sala wana ezali façon de dire que qu'on moderniser encore beaucoup plus rumba pour ekoti saye na world toyoki pété world o ba papa yemba nyoso balukaki yango déjà basala ki pe moi ba rumba toujours pour la remeka ko mema yango na moi niveau world alors vous allez lo kwa sikasiko sur quel plan donc là vraiment je suis très curieux ya ko zela koyoka pe akomona mais par contre kotoyo na sepeli et il reste maintenant à vérifier que ce magambo ya lobi za vrai zali siko azolo bake aye ko koti ces instruments ya sika na rumba na biso na musique na biso wana peut-être ça peut être intéressant pe ko ikozala eloko oyo ekoki ko
et koki lisusu kosala ki kombo na ye evanda penza parce que na musique na biso dernièrement par exemple tant tozali ko rendre hommage na Mericho to lobaki ke Mericho ayaki akutaki na ye ba drummer ba alaki ayaki akutaki na ye batu ya batterie d'ailleurs tant akoti zali ko akutaki bi mombale nde azobeta batterie mais tangu ya ye a imprimé moi eloko moko boye na batterie wana aye na moi tempo moko o ba bengi machine ya kauka pe lelo etikala yango nde boti ba tempo ebele osomona alelo génération ya ba drummer nyonso to ba ya premier radio donc ba la kaka lignée ya tempo wana ya salaki en s'inspirant bien sûr na ba son ya ba train tango train zaki ko voyager donc voilà babiloko oyo tokoki komona ke artiste aye amemi abakisi un plus donc il ne suffit pas de dire que ngai na komi ko sala rumba trap o tozo yeba non te tozo maîtriser tes anini pour ceux balobi salsa oyebi à peu près c'est quel style ceux balobi rumba tout court oyebi ceux za quel style ceux balobi rap oyebi ceux za quel style parce que rumba trap les anini donc côté wana faire expliquer biso bien pour te comprendre penate et puis yom to lobaki ke oza capitaine donc batu mususu ba mélanger ba style mais yo ozo vanda wana pena la rumba pour mema pena na bon au port lelo qu'est-ce qui est-ce que finalement faire se résigne au fait que Azdan a souhaité sengeli adapter ba style naie par rapport na mondial lelo ndenge zokende histoire ya la consommable pe libanda exemple réduction ya batan kokotsa minutage ya chanson na ba norme ya rumba sikoyo vous imaginez pour biso to betaka toujours moi masolo senga ke masolo ngo ekende un peu moulaï donc finalement faire rigole on se rend compte que petit à petit aza peut-être ko rejoindre finalement idéologie ya ba fali ndenge bango ba monaki déjà moins loin taka aigle likolo amonaki déjà moins loin na masolo neti ya ba futur ba masolo neti ya ba world wana komeka kokota pour que pesa mo ba ouverture et ça la pequeño surtout wana je pense que faisait un objectif ya côté kande rumba sengeli ka côté ka rumba la biso mais ko ya ko changer yango so ndeni nte parce que na limite que yo tika empreinte ko leka papa tabulei pour ba rumba ngo ba papa tabulei ba sala yango na kaka ba rumbo ba lwambo ba sala yango na kaka donc même moloko mo bo mena kombo kaka te rumba trap ne rumba ngo alinga kanga soki nani so ki be rumba trap ne rumba zo attraper so ke lo nini donc kombo wana faire gola expliciter biso ngo expliquer biso ngo bien pour que tokoka ko comprendre ma solo yango idéologie na yo za pena ndenge nini style ngo expliquer biso zonga la bokota la bo étudier ngo bien bo expliquer biso bien parce que nga je reste sur ma soif je n'ai pour dire vrai je n'ai rien compris de ce style na ebika rumba to ebi rumba ndenge za la kasko so yo le bien za la différent pour que ça la empreinte na yo bato wana faire rigole nda tiki yango bon est-ce qu'il faut expliquer biso en quoi parce que nga franchement là je n'ai rien compris donc voilà les solo na ngaki to échanger nabino na ebité quel sera votre point de vue par rapport nango mais en tout cas point de vue o yanga yangwana d'après mes analyses hein ça te que toi na raison peut-être que yo ndem tozo kanisa bien on cause à la paix na raison en tout cas ceux qui ont un point de vue peut-être contraire hein ou exprimer à travers bas commentaires oyo tika la biso soko sepeli na analyse osali tika la biso like et osala bien mais surtout ndeko nanga yom tozana na abonné te mi abonné na chaîne na yo DMTV sans oublier petite cloche et la notification qui apparaître à côté cliquez pe wana ko permettre ko rataka les sous-souter ma vidéo awa merci beaucoup tobo sanate maladie ezali to continuer ko respecter ba mesures barrières pour to tinda coronavirus musika anabiso prévention de makambo prévention de kosala ke to batela ba famille na biso pe to mi batela malamu merci na yo na temps opesa ki biso ya koyoka biso par rapport na sujet to proposer bino lelo to espérer que ko retenir pe attention na bino to prochainement si Dieu nous prête vie. DMTV vous dit au revoir.